1965 date de naissance na ngai na yo mama po ezali mokolo oyo papa Mfumu Longo a créé kiki mvuka ya Afki kanga date wana le 8 octobre yo mama kimbangiste so batuni yo création ya date ya Afki eza nini soko yebi yango te eza lokolo bosani date de naissance na yo. Songi eleki mama kubo total anen na bandako ba téléphone na biso ba groupe boni tozanango groupe ka wana ba kotinda groupe ka wana ba groupe ngo ezo avantage biso na nini eloko ti au moins parfois ba tindi yo message yo tangi lobi boye otinda maman tel atindi na tel mais au moins ni konzo sali mosala bien ndengo panzi message yango partout o gagner pe eloko ti o dika makala moto chili kola mutu o vandi na unanda kona après les ozo sambela o lobi ke parce que moi ma on a sambela yo ka ngati o yo kona lokuta ba yo kona songi nakina ndeko moko na tola kina ya akindeki sasa bakiki sasa à côté na groupe moko ba kotisi mbala moko abinanga groupe eza bien bozwa makamba lingomba à kotisinga et ça que numéro nanga na se retrouver peut-être na 10 groupes on a zaki na ngote moro mususu atinga na groupe moko Lubumbashi abi batira kutu ba photo na kati ya ignorance ngapi na tinda photo to vana na yimoko mususu boy mama na ya groupe as bengi alors bon non tozo ça comité ya groupe to renommer ma maman tel to tia na président na soki nini wana alors na biso ko tia biso soki na côté ya ba maman et tout na vandi suis na bi na zo gagner nini na groupe naza déjà na maman Mwilu naza na chorale naza protocole aussi ko groupe na kumba ko nommer nga soki nani na ko gagner nini na benga bango na bitenga na okotati pour na kati ya lingomba toza déjà na ba groupe parce que obino bozo sala bozo nommer bato na groupe et ko avantager biso na nini na lobi na ndeko nanga na lungwe na bloquer bango parce que na okota na ngati pour maramusu bo loba lobi comme na kamba groupe wana loba ki bwe nga na kola na lingombo depuis ba boti nanga ba meminga te na komi na lingi ata mokolo moko te ngai nazala sima lingomba na lingi eloko wana na vinanga te pour na uti bo mwana nga kino na komi mama mokolo bwina ajunga na komi plus de 40 ans na que nos sima lingomba na ba bêtise na osala ngoti nera ikolonga na groupe wana groupe mosusu pe ka pareil kama kambo yo papa lobi dimanche basali boy ba lobi boy na vandi suis na bi oyo te na longoli te na longola na longwa na tikala ba groupe vraiment il y a oyo ba lobaka na biso chorale nanga maman Mwilu groupe mosuna kota ki a la vision parce que na moni keza qui vraiment intéressant ba maman ba groupe ezo mema biso pasi o papa lobaki wana eza makambe utaka na ba groupe bazo tindo ba message aux intéressés luka ozara no kana message ya koyamba papa lobi nini kamba lobi nini papa mbenza lobi nini to pesa to sala misala to sala mais soki ya koliko yeba o ezo le kana famille sans tout ozo détruire ba famille na biso tozo yeba ti vraiment songi na ba groupe ekoti ebele ezo arranger biso te nga za même groupe na kati ya famille basa WhatsApp a famille na boya kana ngango parce que kana kati wana pe songi pe parfois na kati ya famille kaka boyika 1 2 bana boyika piko na mabondeli pobolonge tumbuyo nalingi koningisa
Wazela, Wazola, Walembizola, Kaka e Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka. Salaki biso évangélisation mokona lelo zaki bongo maman présidente maman Zola Simbi bébé azali bongo présidente ya paroisse ya Saint-Denis ya tangela biso na psaume 86 7e verset ya lobi bongo tomi petola ba fertilité totika ba mama to bongwana la toi conjugal ezaki bongo maman présidente ya paroisse ya Montreuil maman Maton de Julie ye alobeli biso makambu nde basengaka biso ntango nyonso mibeko bolingo misala pareil kaka makambo lokuta to bongwana prédicatrice na biso mokona lelo ezalaki bongo mama Inoani Marlène ye atangelaki biso na mikanda mibale mikanda liboso ezalaki na exode 20 1 à 17 deuxième lecture na eza psaume 34 13 na 17 ye mpe alobeli kaka makambo lokuta alobeli mpe bagroupe ya WhatsApp ne bato mosusu tokena kosintegre kokota na bagroupe oyo ya WhatsApp oyo ezanga ntina bato mosusu tokena na bagroupe ya WhatsApp kaka mpona matongi soki tokena na bagroupe ya WhatsApp tokena na bagroupe ya WhatsApp oyo ezoparle kaka soki tata Simon Kimbangu toyebi tozala na bagroupe mosusu omona soki moto moko kotia atie video moko omona administrateur abomi yango mpenza alobi awa ezaka mama papa Simon Kimbangu kiangani alobi aza na ye na groupe ya bamama Mwilu ata na groupe ya famille mpe aevitaka mpona basongisongi national oyo tozali na bango nyonso na kati esika oyo batelema mpona topesa bango mbote tika topesa bakonzi na biso mbote ya lokumu na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana tata molimosaka bamama oye oye bamama oye oye bamama oye 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 soutien de l'église biso oyo posa ya tata Nzambe ezali ete tokoka kobénéficie na babienfait ya mama Mwilu babienfait nyonso oyo mama Mwilu asalaki tina ya lisanga oyo donc papa Mfumu Alongo alingi kosala na biso bafemme de valeur parce que moto oyo asali ete ngai na yo tokoka kokutana katikati na esika oyo ezali mama Mwilu me tokotala parcours nini oyo tata Nzambe asalaki mpo ete aya kozwa ngai mama totala mama Mwilu toyebi biso banso ete papa Adam na mama Eve babebisaki kasi tata Nzambe aye korécupérer ngai na yo à travers mama Mwilu. Quelle richesse bolingo nini o Nzambe ayalaki na ngai na ya ngai ya biso yango la mama na ngai. C'est vrai que koloba mingi eza nango te tant tokoyaka awa eloko liboso toyeba ete tozali basi ya valeur tokwesa valeur wana te tobatela yango pamba te oyo biso tolandi alaki mama ya valeur alakisi bokeseni donc mateya oyo tokoyaka kaka koyokaka awa totiaka yango mpena na esika oyo esengeli tobomba mpe tosalelaka kasi toyaka kaka te lokola liseki koya koseka pamba te oyo amonaki pasi oyo asali ete ngai na yo lelo totelema tozala liboso toloba toya na kati na bamboka oyo ezali nde mama Mwilu yango na lelo le batikeli biso ke toyaka na ntina ya babienfait na ye bamama na ngai tozwaka likambo wana na valeur totala baye oyo bamokili lelo oyo kutu bazalaka na ntango ya kala même kutu kitambala pamba bandaki kolata yango te me bakomi kokopie ngai na yo bamoni ete ezali vraiment ndenge wana bato akomi olata kitambala me nakozwi kaka mo exemple moke mpo na lite me ngai na yo moko lelo kitambala eza eloko moko le ya mosusu kaka bon ntango na ye na église ntango na ike répétition me na nzela le bakokutana na yo oza mwasi mosusu bakoyeba yo te yango wana bamama tosala vraiment effort tokanisa lelo oyo tozokende
na 65e anniversaire ya maman Mwilu. 8 octobre 65, mokolo oyo papa asalelaki biso kimvuka oyo, 65 ans après, tolobi nini biso, tolobi nini koloba fête na biso ezali koya, tobongama tozali pasi ya valeur, tokwesa eloko wana na sete, tokanisa bolamu ya mama Mwilu. Boyebile papa Mfumalongo ayaki awa na poto na ntango ya kala, bamama langue bazali wana bayebi, papa teyi biso mingi na likambo mama Mwilu. Alingaki même ke la date du 8 octobre ezalaka lokola date na biso de naissance, tokanisaka yango po ezali mokolo oyo asali biso likambo na ntina na mama Mwilu. Papa posa na ye ke kimvuka oyo, vision na ye yalaki mosusu na ntina kimvuka oyo. Alingaki tozala ba vrais assistants sociales, tozala pena basi ya solo solo, to démontrer na kati na mboko toye, to lakisa penza modende ya mama na ye. Yango papa lobaki oya malamu oyo tokozwa na kati na misala na biso oyo toza kosala, to mema yango ya kitoko. Awa toza na ba femme médecin, toza na ba infirmier, toza na ba femme entrepreneur, oyo baza kosala bango moko, oyo nyonso ya kitoko, to mema yango. Après to bakisa na éducation oyo papa alakisi biso ndenge nini mwasi akoki kozala. Tina ya likambo tokoyelaka nga na yo nde yango wana bamama na ngai. Yango wana dans tout ça, mpona kokende nga mosika te, eloko ya liboso ezali kaka totia bolingo. Bolingo ezala katikati na biso. Moi en ce moment, je parle de la constance spirituelle toza nango te. Ceux qui ont constance spirituelle, ma maman, tu as un changement. Même ndeko na yo koki ko changer yo te, po kaka lobino likambo, o changer, muta lobino likambo, o changer. Tu perds ta vie spirituelle. O perdre o nyoso tu o yo koki ko zwa, ba maman, to sale la constance. Constance eza malamu. Nakotika la kaka boye, muta koki ko changer ngai te, nga na bino kolanda mama Mwilu, nakendeka ko sambelaka, nakendeka na ndako nzambe, nakendeke pona mutu te, nakendeke pona tata Simon Kimbangu kia ngani mama Mwilu kia wanga, ba changer ngai te. Kasi biso tozali ko changer mikolo nyonso. Donc je suis une femme mususu na midi, na 13h naza pe mususu, na 14h pe naza mususu, na 15h naza mususu. Manque ya constance. Yango neza ko kwesa biso na tango likamba kitoko toki ko ya to ko bénéficier na yango te. Total papa na biso lelo aw aleli. Papa aleli pona biso bandimi tozali ko finga ye. Biso bana na ye tozali ko kwesa biloko ya mabe, koloba mabe na libote santu, koloba mabe na papa. Na kanisi biso banso toyoka ki message le 18. Papa lobi tozonga lisusu na bowumbu bolingi eza bongo te. Tala pasi ye na mokili, to tala na este ndenge makambo eza koleka. Ezo pesa biso mawate ba mama to kangami kana na ibite sona na tei aba kaka ba futilité bénéficier lelo na nyonso to oyo ya salaki na pasi oyo ya monaki. Mais to lingi to zala ba konzi to lingi kaka eloko komika na mokili yango na bokonzi na mbongo. Ma mama na ngato sala très attention. To mitia biso nyonso to na niveau moko. Toyoka nanu pasi na tina ya mama Mwilu, tozala ba mama ya solo, tondimela na solo. Na kanisi toko sepelisa papa Simon Kimbangu kiangani. Pe toko mona kimia na mabota na biso, toko mona kimia na katikati na lingomba, toko mona kimia katikati na mokili. To longola to mikitisa biso nyonso tu. Totalela kaka tata Simon Kimbangu kiangani. Moi mukena alaki nango ya koloba na bino ba mama na mokona lelo bolimbisanga na yoka ki mateya te, mais nalobaki na commenter quand même moi moke lokola basengi ngai na suksi na komba tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Amen. Ika totonda malendi si wa mama pasteur apesi biso na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu. Mama Mwilu oye. Oye. Mama Mwilu oye. Oye. Mama Mwilu oye. 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 Soutien de l'Église Femme Internationale. Ma mama oye. Oye. Ma mama oye. 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 Soutien de l'Église.
vice-présidente nationale mpona kopesa biso maye oyo eutaka likolo na direction générale. Mama Pasteur vice-présidente nationale, mama telema biso bana na yo tika tobongisa maboko na biso mpo topesa mama mokonzi na biso mbote na nkombo misato ya bule na nkombo ya tata mwana tata molimo mama lelo ezali mokolo na biso ya mercredi na kosala na nga mateya te toyoki mateya mama ateye biso kitoko na baoyo bayaki boyokaki mateya grand conjugal basali biso mwa synthèse mama na biso mama pasteur abeteli yango susu se te nyonso elobami nyonso en tout cas elobami oyo tozolinga koloba na mokolo ya lelo mama nationale aye te me mama nationale aza elongo na biso boza na bambote na ye atini bino bambote kosukosuka ezo dérange ye donc aza convalescente eloko tolingi toloba bamama tozala na kimia makambo misato oyo tozala na kimia tozala na respect e tozala na botosi moto oyo aza na respect aza na kimia akozala na respect e nyonso bakoyebisa ye akotosa yango mais soki yo moko ozangi kimia okorespecte moninga na yo te okorespecte mokonzi ya bule te e mosala oyo bakopesa yo osala yango te mpo ozangi kimia donc tozala na kimia tozala na respect e na obéissance makambo misato oyo tolingi topesa na mokolo ya lelo surtout likambo oyo tolingi tolobela surtout lelo ezali respect ndenge mama pasteur alobi yango ntina nini toyelaka awa tolobelaki deja likambo yango soki oyebi eloko ozoyelaka awa donc respecte esika oyo po soki balobi na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo mama bwila azali elongo na biso bamvoila mpe bazali na elongo na biso donc faut to respecter espace oyo tosanganaka mikolo nyonso mama pasteur azalaki très élégante na maloba na ye tozali bafemme de valeur mais tozokokola te so totali awa ebele tozala todépasse déjà ba 50e mais tozokola te tozolobelaka makambo mikolo nyonso mais koenregistre likambo te tolobaki mokolo wana tosalaka miso na matoi tozalaka concentré na oyo tozoloba awa na liboso parce que tokochange ndenge nini tokokola na molimo ndenge nini soki toza concentré te toza koatire attention na oyo bazolobela biso te yango bamama eloko tozokobetela se te respect to respecter environnement oyo po toyebi ke bamvoila bazalaka elongo na biso na mamui donc faut to respecter esika oyo to se respecter biso na biso bino bamama bo respecter bamikondi na bino lokola biso mpe tokorespecte bino bamama oyo bakoko na biso basalelaka na papa Simon batata basalela papa Simon bamvoila biso tozosalela papa Simon ki monkangani tozaka na esengo mpo tozosalela papa Simon ki monkangani lobiko na biso eza maboko na ye tokomi kosala na ye malamu tosepela tofongola maboko tosala nyonso ya kopesa oyo kozwa eleki oyo opesi ye alingi bato na ye fo ekoma na mwanda yango bamama tofongola maboko tofongola motema tobunda tosala nyonso tozwa mbongo mpo bato wana ekende mpo satana atika na soni mpo baoyo batelemi likambo oyo ezalaka wana mwanda bambongo ezokobakisama kaka plus bato eza wana mbongo ezobakisama kaka malamu tobunda tosala tu mbongo emonana bato ekende mpo moyina kofa soni
mais bobanga te oyo nyonso tokosala mpona bato wana déjà asi ya moni oyo tosali tosombi mais oyo ntango tokolongola yango na esika wana ekóma na mwa ndenge alingi bamama esengo ezokoya mpo ya lobi nazomema bino esika tobungisaka mayele esika tobungisaka maye nyonso azomema biso na esika wana masumu na biso mpe ekolimbisama na oyo osaleli ye. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de kozwa moto aza na lifelo azwi ye amemi ye oza na se ya mai abimisi yo oza na ozozika asali yo mpo ye moto asali biso. Il est capable de tout. Yango bamama toezitaka te ya kopesaka bambongo bato wana fo tosala tu elongwa ekoma na mwanda
Bye.
biteke na biteke. Baba maman, le 27, le 8 octobre 1965, date de naissance na ngai na yo mama. Po ezali mukolo oyo papa Mfumu Longo a créé kiki mvuka ya Afki. Kanga date wana le 8 octobre yo mama ki mbangiste so batuni yo création ya date ya Afki eza nini soko yebi yango te eza lokolo bosani date de naissance na yo. Donc le 8 octobre 65 et le 27 avril toko fete nini 65 ans ya kimvuka oyo yango ba mama to bongama leba opesa biso bikateli bongisa sana yo bongisa makayabu na yo bongisa soki nini oba kokatela biso po le 27 to sepelisa nzambe na biso oyo ya tata nzambe ingomba oyo ya nkolo Yesu bandimi oyo bandimi ya ngani ya tata Kimbangu mokili oyo ya tata nzambe ingomba oyo ya nkolo Yesu bandimi oyo bandimi ya ngani ya tata Kimbangu mokili oyo ya tata nzambe ingomba oyo ya nkolo Yesu bandimi oyo bandimi ya ngani ya tata Kimbangu bafongola miso bana bozali komona bilaka na ngai yembo na ngai ezali yo likolo ebomba mabana ntango pasi bana na ngai obelela kombo ya lokumu kombo oyo eleki bakombo nyonso ntango pasi bana na ngai obelela kombo ya lokumu kombo oyo ya tata Kimbangu. Amen. Tokeni malamu ya. Merci, Madame Bonaldi.